Au monde qui était même à ta pasteur. Bah il lié à soit à jouer message moko. Alors bah pasteur quand tu bateau baloba qui va prétendre que bah prophète tout ça. Il y a bien bon pratiquant. Et bon na benga bango ba maître mais bazali na kati ya illusion. Voilà. C'est pour cela que les balobaka destin. Destin mutuye moni mutasa mutuye moni mutasa destin nae. Par rapport à la loi au babengi loi ya causalité. Mutu adali na capacité ya kozua pe oyo ezali posa na ye. Parce que Moutazali na deux parties. Moutazali na forme ezali physique, Moutazali pe na forme mususu ezali métaphysique. OK. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya dobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya dobina e Congo température. Ok, voilà, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre humble serviteur héritier Iboula, Mouyakana Bango Nyonso. Je dis merci beaucoup, Nabandeko, tout au Bakolandabiso, partout dans le monde entier. Ça dépend de l'heure à laquelle au Bakolandabiso. Quant à moi, héritier Iboula, je dirais aussi merci, Nabandeko, tout ton abonné Nyonso, ya Congo Température TV. N'habitez pas tellement belle balingaka émission Oyo, Bo solo na musique, mais Bossolo la musique, aujourd'hui on va parler, aujourd'hui on va recevoir pour vous coach mental Otorobetane Masolo par rapport à l'évolution, il y a vie, il y a battu, par rapport il y a Bandekou. Par rapport à la vie nabiso n'engeni ba vie nabiso za kotambola est-ce que ba vie nabiso kotambola bientôt ba vie nabiso kotambola mabe par rapport ya ba destin auto parce que neto loba que chaque mutu aza na destin na ye avant kokotsa invité na nga mokola lelo je dis merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambo je dis aussi merci à mon vieux Adrich Chamotomètre Beba Zibeba je dis encore merci beaucoup à Aris Moussafir pour l'assistance je dis aussi merci beaucoup à mon papa Chirotino papa Bimango Ebele, pourquoi pas na musée aussi na ma caméra. Je dis aussi merci à Dali Iboula, maman Mokonzi, maman Adalex avec notre bébé, bébé star Daniel Iboula, je te salue aussi. Je dis encore merci à 3L magique Lotis Longi, le Fotienda, Yarosian, la Taylor, pourquoi pas Sandra ta maman la Petit Bron Junior et Broly 10 à match. Je dis encore merci à Bruno Lubi Kambon à propre, par le Bikalaming Tema Koleza Konyata, terre ya ancêtre na biso ko sala bien à lobi deux valises dans la compte héritier Iboula et ko sala kitoko na LNG je précise bien toujours tourner émission Oyo na hôtel Pacific Palace et Pacific Hotel plutôt Pacific Hotel et place Morotito que place auto ko enregistrer émission na biso na mokolo ya lelo musée soza d'accord na fongola nga vraiment introduit invité na nga que je le dis directement bonjour Mwalime Gege. Bonjour. Bonne santé. Santé madame. Moi Kala. Oui. Magamoye Kendeni. Oui, Magamoye Kendeni bien. Magamoye chose positive. C'est ça. Moi volume parce que c'était bande ko ba Rolanda yo ada Magamoye c'est que non bien. Oui, Magamoye chose positive malamu. Nazaki na ba recherche on a bandé ko sala vis-à-vis ya ba activité na biso de to salaka et puis quoi enseigner bateau pour aider bateau parce que nga naza expert à relation d'aide donc qui na ba recherche on a bandaki ko sala c'est pour cela moni na ba activité telle que de tout ça ba enseignement boé na bandé vraiment ko le kana vraiment té ça qui m'a pose na moi ta mongo boé si on est dans une activité pour enseigner pour faire éveiller ignorance. Voilà, merci beaucoup pour nous enseigner bandeko belé au bazar na kati na ignorance. Bandeko ba ko landa biso le thème na biso to recevoir na mokola le to recevoir sur le destin. Destin auto yebi bien bandeko destin et là venu to ba mutu destiné na ye que mutu bo apona mutu tel peut être destiné na ye mutu bo apona musala bo mutu bo kinda bo mais le to yambi coach mental par au megampe ko panzela biso sujet oyo to bengi bongo na kombo ya destin et puis la moto coach mental bandeko ba Rolanda yo
si j'ai n'habité à mon collègue sur la destin, est-ce que vous pouvez expliquer sur le destin et ça? Bon, destin, normalement, destin existe à côté. Destin, bato balobaka ndenge wana ezali bato bayebi baloi ya vite ou soit ba principe oyo ezali spiritualité soit baloi oyo ezali spiritualité. Voilà. C'est pour cela nde balobaka destin. Destin mutu ye moko ni mutasa mutu ye moni muta traça destin na ye. Par rapport ya loi oyo babengi loi ya causalité. À partir ya ba action oyo ye azali kosala nde azali ko tracer chemin na ye ou soit destin na ye. Alors biso nde to vakaboye tous les êtres humains ba être nyon surtout ezali te ba vie na bango o bazo sala kana moment nde ezali vie na ye kaka yango wana non déjà to vivaka déjà zomona to vivaka. C'est pour cela nde to monaka soki moto abotami o mona motu boye aza na ba difficulté ou soit bazokutana na makambo boye ezali négative ou abotami pauvre ou abotami moto wa mbongo ou abotami boye. Donc nyonso to wana ezalaka na kati ya ignorance na biso kozanga koyeba nde esalaka ke tokomisaka tosalaka ke vie na biso ezala malamu to mabe. Mais même ata soki moto abebisaki destin na ye abebisaki chemin na ye azokutana na ba rétribution moko ezali négative dès que bato baloba yango yango wana nde ezali destin. Mais destin eza koexiste te ezali biso moko ni motu tosalaka ndenge wana mais tozalaka na kati ya ignorance parce que toyebi baloi wana te bato bayebaka mpenza baloi wana te ntango komona makambo ekomi kokomela ye azoloba ndire comme si soit soki komeli ya malamu alobi asiki nzambe alingaka ye soki komeli ya mabe alobi akomi kolelalela biloko mwa ndenge wana. Entre temps ye oyo makambo komeli ya malamu alobi ke nzambe alingaka ye mingi yekutaka na chance nzambe alingaka ye mingi. Ok nzambe azali loi nzambe azali ba principe nzambe aza na mutu moko te oyo alingaka na mutu mosusu oyo aboyaka existaka te zomona. Donc nzambe aza lokola constitution omoni lokola neti na mboka na biso ndenge tozalaka na mibeko ya mboka constitution loi na biso l'état na biso ezali président na biso Tshisekedi mais alors constitution wana loi soit mibeko wana ezali mpona mutu nyonso tu zomona. Alors soki mutu ayebi na ye ba principe wana te asali nini soit ayebi na ye loi wana te ke na mboka na biso epekisami ke mutu aboma mutu epekisami mutu afinga mutu oyo akofinga mutu aza na peni ya boye zomona. Mutu oyo akoviole ba principe wana nde basalaka nini nde bakokanga mutu wana ta bakanga mutu wana eske eza na individu moko boni mutu akangi mutu wana non soit eza na mutu moko boye ni mutu alobi na par sentiment na ye te nakokanga mutu wana tiaka na prison existaka te mais ezali nde nini ezali donc ezali ba cause ou biso moko bato basalaka c'est pour cela nde ba rétribution na yango nde ezaka na forme na tel que omona mutu moko ayibaki soit abomaki mutu azo mériter asala peine na ye. C'est ça nde moni pe ezaka na ba vie ya bato omona mutu mosusu abotami azali koka mutu mosusu abotami azali komona mutu mosusu abotami omona kete akutanaka na makambo ya malamu. Donc eza ba cause créée na ye moko bato bayebaka te parce que baza ko enseigner bato te nani réincarnation te na kati ya ba religion belé ou soit na ba ordre ebele o baza ko enseigner bato spiritualité ba enseigner bato nani notion ya karma te. C'est pour cela o ya botami omona botami moni aza kitoko magasi soit abotami azokutana na makambo malamu balingaka ye nini alobi ke ote nzambe alingaka ye mingi non eza nde na vie nde bato mosusu baloba te nzambe aza na kananga te nzambe azaka na ka mutu moko te nzambe azanika juste loi mpe nzambe azaka mutu te ke mutu moko afani na likolo kuna te nzambe azali ne kaka principe loi donc oyo azali kaka kotosa ba principe wana c'est nde wana nde bando kutana siko na banani na ba rétribution moko ezali positive mais eza na ba biloko mosusu oyo bato bakutanaka nango soit bato bazwaka na mokili elingi kolakisa te kaka peut-être nzambe ni mutu apesa non eza na mutu mosusu azozwa eza na ba bienfait mosusu eyaka ezokuta epai ya nani
nzambe te mais moto azozwa par rapport ya bacause créé na ye eza na badivinité soit na baesprit oyo bazali oyo ezalaka parti ya badémarche ya motu ya bacause créé na ye alors omona esalaki eza kopousse mpe badivinité soit baesprit ya bienveillance baza kosoutenir motu wana à part cela motu azali na capacité ya kozwa mpe oyo ezali posa na ye akokozwa yango parce que moto azali na deux parties moto azali na forme ezali physique moto azali mpe na forme mosusu ezali métaphysique ozomona donc na forme ezali métaphysique tel que tozali na bacorps tozali apropre ata na 5 corps tozali na corps oyo ezali corps mental tozali na corps imaginaire ozomona tozali na corps physique ozomona tozali su na corps reflet et puis tozali na totalité ya bacorps na biso ozomona même ata na corps mental ou soit na corps imaginaire ozomona mutu a na capacité osala voyage peut koépuiser biloko azali na yango posa na magasin ya ba solution tel que na kati ya subconscient ya mutu azali na chambre moko ezala na kati na ye oyo akoki kozwaka biloko azali na yango posa nzambe asala déjà mutu na forme wana soit univers toloba chambre ngoza na kati na biso na kati ya mutu chambre ndeti nini chambre wana babengi yango subconscient ozomona na kati ya subconscient so moto avoyage azongi na intérieur na ye na kati na ye ozomona bato basala bavoyage astral soit bato bazali na connaissance ayebi komande nini akoki komodifie état de conscience na ye akoti na kati ya subconscient na ye na magasin de solution na ye esika wana moto akoki kozwa nyonso tu oyo alingi mais na kati ya bareligieux ebele bayebisaka bato makambo wana te tel ke nde balobaki te nzambe nde moto azopesa tosambela ezalaka bongo te aosala kaka même technique wana mais akoyebisa yo te ke eza batechnique mystique yana nde aza kosala yo oyebiso ke nzambe nde aza kopesa biso non nzambe te nde motu apesaka ata makambo oyo baprophète balobaka makambo oyo baprophète balobaka par rapport ya nzambe wana ezalaka babenga yango perception extrasensorielle ozomona donc expliquer biso moto azali na basens azali na basens ebele à part 5 sens oyo ezali physique etelke ozomona ozoyoka comment ozoyoka même ata baku basolo nyonso tu wana na touchant nyonso tu wana ezali 5 sens oyo moto azwaka bainformation moto azali susu na bainformation mosusu oyo moto akaptaka oyo ezokota a partir ya basens na ye oyo ezali physique te tel ke nakopesa exemple ndenge moto alalaka azali kolota ayebi soki akomaki peut-être etat mosusu na Brazza akomaki na Afrique du Sud ou soit akendaki poto soit azalaki na feti moko azobetoloki amonaki siko amona yango na misu nini parce que misu wana ezalaki déjà ya kokanga malalaki déjà mais akoyebi soki namonaki nakendaki na lemba namonaki boye toliaki misu nini na banomo abanda komonela makambo wana donc c'est-à-dire tozali na basens mosusu oyo ezali physiquité oyo ezali métaphysique parce que moto azali na deux formes azali na forme ezali physique azali na forme ezali métaphysique ozomona à partir ya basens wana nde mutu akoki kozwaka bainformation même ata yo ezali capacité ya mutu nyonso to ezali te na bato moko te akolobaka te ngai ye nde azali prophète asololaka nani na nzambe non existaka te wana ezali wana ezalaka baconnaisse moko ezali ironé ezali capacité ya être humain ndenge moto azali construit mais ekomaka na moment moko boye capacité ane komaka limité tel que bana miki soki mwana abotami bana bamonaka makambo ebele mwana komona même ata esprit na miso mona mwana azolela bani tout ça mais soki mwana komo kozwa déjà akomokoma na état de conscience akomokoma na bakoma babengaka akomokoma na esprit ya conscience ntango aza nano mwana moki aza na kati ya conscience azoyeba makambo mais koma na ntan moko bomwana akomaka na age moko bakomi mpe koyeba makambo me makambo nyonso azali komona ezali kosaenregistre na kati ya subconscient nakomi koyeba mabe na malamu na moment wana nde omonaka bacapacité na ebele komaka réduit ozomona mais ezali na batechnique ata moto soki akoli eza na batechnique oyo moto akobanda osalaka perception extrasensorielle na ye wana ekoki kofungwama mpe kozonga ndenge wana ndenge baprophète wana bazalaka nde motu nyonso tu mpe azali soki moto asali batechnique wana ezali naturellement ndenge moto azali construit basolo na bango na nzambe te
hein basola na bango nzambe be formation uta ka côté nzambe te be formation ezo uta pa mutu azali émetteur récepteur be formation ezo uta et pas il y a mutu ye moko na subconscient na ye akopesa pe be formation mosusu ezali ko uta et pas les autres tel que ndenge tozovivre boye na environnement yo po kopesa ngai pe be information mutu ana capacité ana kozwa makanisi na ye pe ko transmettre en autre ya mutu mosusu be formation zo uta pe lisusu pas ya ba esprit bon ou mauvais ozomona esprit ya mabe pe bazali o ba yela rabatu be information ya malamu pe bazali o ba yela mutu pe be information ozomona parce que zo senga sko mutu ye ba ko distinguer banani ba information izali ko ya mais ko mingi ezalaka sur perception na ezali alors ya ebi même ata ba modalité d'expression te ya ba il y a ba esprit zomona directement message nyonso ezali koya ya bandolo baka nzamba la kisi nzamba monisaki c'est pour cela monique est créé ka ba makambo ebele même na kati ya environnement na biso zomona ba division ba nebele bazokoma ba phaser à partir ya eloko wana au mona kete même ata pasteur ba yelié a soit azu message moko alors pasteur quand bato baloba ke ba prétendre que baza ba prophète tout ça yo benga bon ba pratiquant bon na benga bango ba maître mais bazali na kati ya illusion bazali na kati ya illusion parce que bazoko pousser ba recherche vraiment tel que tomba les karabazolo ba kete bazali ba prophète non kozala prophète de baloba bongo ezalaka ke mutu oyo ayebi vraiment azana connaissance ya spiritualité te soit connaissance il y a conscience il y a maramamili moi c'est pour cela que batu baza ko prétendre que azali ba prophète mais ceux qui penda sali ba recherche vraiment au monde que azali prophète ils ont une capacité ya être humain mutu azali construire ndengana mais ala kana ba makambo oyo mutu asala kande ça qui limitaka ba capacité na wana mona moyen bando se manifester ezali soso voilà zo monde mutu kombineka lokola ordinaire donc ba capacité na mususu moyen fonctionner ezali na ba technique mususu soit na ba pratique mususu mutu abandi ko akoki banda ko sala oyo ekoki ko fungola même ba sens na ye mususu ezali métaphysique tel que ko ba no mona même ata na parce que soki esprit ya mutu ekomi activé alors esprit ebi loi ya nani ya tenté zomona ebi loi ya ligne de tenté passé présent futur esprit ebi angote esprit akoki kokoma même ata na futur kaka na moment oyo akomi na futur pa omona makambo nyonso to ekoleka na kuna zomona esprit dans la capacité pe ozonga même ata na nani na le passé pour vivre makambo nyonso to ndenge nini et les capitales que bato mona keta ayo nango koma boy ezaka na mutu mo boy ndasala ka bo asala ka bo peut-être ayibaka eloko peut-être aloka kayo peut-être asala ka bo bloko nyonso nezali capacité o ezali na kati ya être humain mais epela par rapport à nyonso uti koloba ezana bande omso mona mso akotsaka liboko na poshi ya ndeko mo balobele maloba mabe abungisa babiloko wana nyonso ezana mutu mususu pe mususu balakela ye mabe ezana mutu mususu bawolela ga eloko monde babiloko wana tout ebunga bango soko ba oki ko sala nini po ba retrouver bazonga vraiment na ba bon sens wana grâce à ba pratique donc c'est ça ndé musala na ngai yango na nazali expert en relation d'aide ce monde ils ont que ngai na ko pesa mutu te mais quand même ngai na ko soutenir mutu wana soit na ko aider mutu wana pour na a transformer énergie wana tel que ba loka qui est tel que ba sala que mabe tel que azomona kete azali freiner soit ba kangi na ndenge ya molimo ndé ezali ba spécialité na ngai yango wana naza expert makambo itali conscience donc molimo makambo itali makambo milimo nazali expert côté wana musala na ngai yango wana na ko aider mutu tango mutu azali na kati ya ba difficulté ya ndenge mettons mutu azana kati ba difficulté wana bandeko ba kolanda biso bandeko ba libanda pe ya mboka ba oki ko sala ndenge ni parce que ko aider mutu par rapport à ba relation ba pratique wana ngo lo besenga bozana mutu fara mais so bandeko ba libanda o sala ndenge ni na bango bon na monde ya ba esprit nani
et distance existera te. Ok. Zomona, distance existera te. Ok. Donc ce qui montre à soutenir, dans la capacité, il y a comme même en tête et si y a Zali. Il y a la capacité comme. Mais oui. Ok, on a une. Ok, mais subconscient tout est possible. Mais on est comme qui bondoki. C'est ça qui bondoki. Te moni même kindoki wanati ba ebisaka batu kindoki bongo. Na forme oyo ba la kisa batu kindoki. Ba pe ba yeba kindoki te soki za la gagner. Kindoki zali connaissance. Kindoki zali d'abord naturel et puis zali universel. Ezali pour nos moutunions surtout. Ok. Zomona. Kindoki normalement kindoki zali spiritualité. Ok. Mais na kati ya spiritualité, tout en forme ezali négative na positive. Moutunions monde à partir ya choix na onde choisir. So lingo sala mabe, ezayo so lingo sala malamu, ezali yo. Même ata so balongoli ka mwana kindoki to ba na spiritualité. Na spiritualité muto pas na connaissance spirituelle. Ayebi ndena ko sala mutu mabe, ndeni pa ko sala mutu malamu. Ok. Donc c'est ça, kindoki tout le monde a ko pratiquer. On a pe na ba musu ba pratiquer pe kindoki mais ayebi na epete po na yeba l'accès kindoki, elingo l'accès mutu oyo azali ko pumbwe na butu. Mais même ata ko pumbwe na butu, tout le monde a ça déplacement na butu. Mais batunde ba yebi ndete. Voilà, batunde ba yebi ndete. Est-ce que vous savez la différence entre destin et chance? Ne bande ko pe ba comment ko comparer? Destin na chance ezali ko exister te. OK. Mutu ye moni muta créaka destin na soit na chance na ezali choix ya mutu. Mais choix na mutu pa ko sala ngwa partie ya ignorance kozanga koyeba ou soit mutu o pa yebi akoyo ko pona. Zomo na chance existera te. Mutu akoki ko créer chance ye moko. Donc chance ezande ni. Nde moni Jésus par le bon l'homme récolte ce qu'il a semé. OK. Pourquoi je dois le battre au Buka Oyo et à l'unité? Vous comprenez? Donc, ils allaient à cause créer il y a monde. Mais ça, mon toupé à l'oni ba causalita mabese go bimsape ya mabe. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et ça nous battu musu total na kata vie, ba action na bango za kaka négative. La négativité wana. Inde zo l'action moni so mutalinga linga yeba fitir na e auta la présent na e ba action ni na zo sala na présent so ko sala malam faut yeba que fitir no pesa la positive. OK ozo mona fitir wana linga l'action te kana vie actuelle oyote même ata so ko kufivie za éternel to chandrandé ka ba enveloppe to chandrandé ka ba cordo bilamba cordo biso za ko bilamba to lataka mo continuer za ko ka muta tout temps ko faire za ko mutala lipongi. OK. Tant que tu pongi, ce que tu as banyongo, ce que la mouki, est-ce que banyongo ana baoloba ke le roi la mouki nyongo ana des fois qu'on lobby dans les lots, banyongo ana sili. Non, aux obligés foutre banyongo ana parce que yo kotaki banyongo. Donc liwe ezali kaka le la repos, muto alali. Et puis tant qu'on la mouka, ozagi na nyongo, oyibaki, osalaki bo nyonso wana osani. Okufuta onde vie ezali bongo, vie ezali éternelle. OK. Merci beaucoup par rapport à domaine nayo, n'engi toko évoluer abande ko ba Rolanda yo par rapport à domaine on avait biloko nyonso expliquer mutu tout o ko benga yo. Okosala musala on osala ko coacher na distance to coacher to na ba voyage na mnono ngozalo. Mais à même na distance toi lingi que na coacher na expliquer comment ni ba sala ka ba pratique pour na mora pratiquer ils ali problème té. OK. Et puis mutu lingi ngai na sala pour na yi ils a problème té na ko sala pour na yi. Voilà zomona na ko pratiquer pour na soutenir yi. OK zomona donc c'est ça mais il on a ngana préciser chance muta créer la chance. Zomona chance muta créer. Tant muta zomona kete azokutana na maopsat yemi bali balinga kakate. Yemi sala malamu sala kakate. Yeye azokutana kana magambadinga baza ko évoluer kakate. Zomona. Autourner la place moko. Surtout aneza magambo zo utana libanda na eto zo utana kati ya esprit na ye moko. Même akambo na ozana kati ya spiritualité, muta za na connaissance akoki ko transformer en haut. A commission un peu positive. Et puis oignon surtout azali na yango besoin. Na kati ya subconscient na ye. Na kati ya monde ya ba esprit tout est possible. Nyon surtout ana mutu azana capacité ya kozwa yango. Ce qui a évité. Alors, ce qu'on a pour soutenir. Voilà.
C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis vraiment dans cette émission na bandeko balandi biso boki explication par rapport à coach mental Mwalim Gege Moto Epela na ebi ki poto mobimba bolinga ka makasi par rapport à l'enseignement na ya kitoko o apesa kabiso na loba ki to koba koba na enseignement o to sala ba différent bande bo monende to zaki na matadi to yambi ba tellement belle to ko succès ko na coach mental Mwalim Gege Epela Moto. Donc hier balobara toujours harmonie na harmonie Mwalim bat balandi yo numéro de contact na batu tout au balandio peut-être moteur se trouver dans la situation où ya rotu ko benga numéro de contact na bandeko tout au balandio numéro nanga ezali plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700 mutu nyonso tout oyo a monique alingi a contacter ngai a hésité je suis toujours disponible pour soutenir mon tout oyo a sengi soutien pas ngai. Voilà, bah remerciements aussi, il y a des remerciements ne lo bara toujours harmonie na bandeko tout au balandio na pesi bato nyonso tout bambote oyo balingaka ngai bato nyonso tout oyo bayebi maître Gege na pesi bango mbote bisika bazali na pesi Michel Kitenge mbote na pesi Tonini mbote Aristote Maeta Sela Balamba maître Makoma Isosala na pesi bato nyonso ka famille Wechinja di tout mbambote bisika bozali. Facebook no bande obaku ozo Facebook na ngai pe même numéro na pesi za pe sur WhatsApp Facebook na ngai zali Mwalim Gege Moto Epela Wechinjali et puis Moussouche Zali Gelor Yansine. On peut contacter ngai et aux ala malam makasi. Voilà, merci beaucoup en tout cas na bandeko tout au bazoti vraiment temps ya kolanda biso na émission na biso mokola lelo na lobeke émission o eza enregistré bongo na Pacific Hotel et Peso wapi to zwami pona ko pesa bino émission ya kitoko na mokola lo. Quant à moi héritier Ibula, je dirais aussi merci na babonné nyonso ya Congo Température bandeko tout ba kolanda biso partout dans le monde entier à Dresha motomètre Bebazi Beba Chafouin au Monango. Je dis merci beaucoup à Bruno Lubika, bon propre Sandra Angata, maman à Petit Brown Junior et Broly, 10 à match, pourquoi pas Brown, na PC au Mbote Place Zomi Moutanga 4 Lenny compresseur de London, Lenny compresseur de London, en tout cas je te salue. Nenga héritier Iboula dans le bar. Je dis merci beaucoup à Mouzé, na ma caméra, pourquoi pas na assistance Yaris, mon Safir, mon confrère aussi. Je dis aussi merci à Bandeko tout au balani partout dans le monde entier. Mon toit dans la poste à Rosoa. Et puis là, moi même Gege donc au béni na numéro PSB au béni na numéro OESA na bande eza affiché na bande ya écran wana en tout cas na PSB numéro ya Mwalim Epela Moto donc Mwalim Gege ne to robaka donc to monani soki nzambe azongi nanute play monatie botalelanga Congo Température ya Maman Rosette la fleur Nadambu Congo Température eyena mopepa sika ya tobina Congo Température eyena mopepa sika